Aria chou. Na ba moment difficile oza nango. Nga papa robot n'éclaircir yo mamouke. Premièrement, je suis de cœur avec toi. Na moment difficile oza nango. Na moment difficile oza nango. Likambo mosusu ezali awa. Nayebi te. Soko oza conscient oyebi yango. Likambo mosusu ezali awa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Likambo mosusu ezali awa Arieshu. Batu ebele bazosala bemission ya mabe contre yo. Normalement, ndenge internet ekendeke. Pe na logique des choses, tango Karine Mokonzi azoloba, azo expliquer o eza réellement ezoleka na vie na yo. Comme eza pe vérité, alors ekotouche batu. Pe ezo touche batu. Na bato yo bazoloba mabe po na yo. Et touche bango pe. Me bazoloba kaka mabe po na yo. Yango na lobi likambo mosusu ezali awa. Likambo yango eza difficile. Oui. Eza difficile pour ba considérer yo na makambo mosusu. Pourquoi? Parce que bato bazoloba contre yo. Makambo basali yo bandimi yango. Miso bandimaki te. Suka nango maloba Karine Mokonzi. Ba preuve Karine Mokonzi. Eleke belé. Elobisi na famille. Ya Mike. Alors bato bazoloba mabe po na yo bakomi convaincu. Ba misusu balingai ba continuer koloba toujours contre yo kaka. Bon, koloba contre yo bazo continuer. Balingaki nde basala makambo yango eza lokuta. Me bato babengaka. Ba convaincre bango ke non makambo eza penza ya solo. Lokola pe bato basalaka bemission. Misusu baza na batu na bango babengaka. Baza très important na bemission na bango. Pona ba argument o ba pesaka. Basololaka tellement très bien. Alors bandimi sikoyo. Makambo na yo Ariashu eza solo. Basali pe etouche bango. Nzoka si bayebaki eza solo. Mais lokola Karine Mokonzi mutalobeli yango bango balingai kaka ba contredire. Mais bon, Ariashu wane ya likambo te. Wane zanonga makambo na biso ya YouTube. Likambo nde ya munene yo mingi ba considérer ote. Oui. Pourquoi? Parce que bato wana bazo expliquer vie na yo bando balanaki ti sikoyo. Boccasion ozwamaki pour se libérer na Mike.
bazo démontrer yango ata bakokaka makambo te mais turo na makambo no bazokoka ta mosusu mpe bakokaka na bango makambo bakokaka kaka te mpo bakoselaka Karine mokonzi na bano makambo mais c'est possible na makambo mosusu bakokaka mpo Ariachu eloko ozotia na difficulté ezali modèle vie na yo ezalaki spectaculaire sikoyo lokola vie no ezalaki spectaculaire moto akomisaki yango spectaculaire eza yo yango nde ezotia problème mpe yango ekotia problème meme na bato oyo baza na susi na yo sikoyo ko bato ebele baza na choc na makambo oyo vivre ntango tokoleka 1 mois 2 mois 3 mois bato wana choc wana ekolongwa ntango ekolongwa babandolanda makambo oyo bato balobi contre yo bazolanda yango kutu sikoyo bakokoma nde kokanisa sikoyo ntango bakokoma kokanisa alors bisika wana nde makambo ekochange ntango ekochange sikoyo yango nde likambo ekoya donc likambo ya bien te nayebi te soki nini ekoya mais ntango balongoli considération na makambo oyo na yo mutu en tout cas négative tosala kaka ndenge omonaka na la baronne ntango balobelaki makambo balobeli ye après 1 mois 2 mois 3 mois la baronne bato bakomi ozwa yango sikoyo en considération la baronne ake valeur akomi na importance lisusu mpo makambo ya la baronne oyo balobelaka ye nyonso eza lokuta sikoyo bato bamisusu batakaka la baronne na makambo ya lokuta après 1 mois 2 mois 3 mois bamoni clair balobi la baronne na bato innocent amour ebakisami na la baronne mais sikoyo yo bato tu baza na choc ya pasi oyo omonaki sikoyo 1 mois 2 mois 3 mois choc wana ekolonga likambo bato bakokomona naloba te oyo bakomona me naloba ngo bakokomona bakoki ntango mosusu mpe bakomona te donc bakomona yo moto olukaki makambo oyo eyelaki yo to oyo eyeli yo motu olukaki yango omoni ndenge ezala bongo aria ocomprendre ouais po parce que bato bazosalela bémission bazodetaye eloko presque moto amona ata tosali baintervention nango mais biso moko oyo tozosala baintervention soki toyaki na situation na yo alors tolingaki toagir donc bato wana bazokosa te ozomona sikoyo moyen na detaye mingi eza te mpo sino te bato bakoagir après 3 mois te bakoya koagir na 1 mois yango wana aria na moment difficile oyo courage ya liboso fo euta pa na yo moko courage fo euta pa na yo moko yango nasalaki émission ko yo soko ozoloba ozoleka na chez mokonzi ekoka ede o moke
eya nango mpe avantage ya makasi te me koko ede yo mwa moke soki ozoleka te c'est bien la baronne akoloba ozoleka te mpo basituation oyo ozali okomi lokola koko baproblème eleki ebele bisika komi ovanda kutu mikolo ozonga sikoyo ozalaki na foyer c'est bien mais la baronne moto azoloba mais yo na baka oyo oza nango foloba yo soki vi na yo ezalaki spectaculaire te wana ntango la baronne azoloba ariashu mbele kanyote na mokolo lelo elinga okoma mosika c'est vrai na oloba no oui banani batia kanyote na internet oyo koleka la Chine baza te banani batia kanyote koleka la Chine na internet oyo kaka la Chine sikoyo so kanyote na elali banani balalisi yango okomprendre natanga kaka la Chine la Chine balalisi yango biso eza vérité pourquoi et pour que mais pona vie spectaculaire olakisa lokola bana basi baza ebele na bapapa na la Chine bamona mpe vie spectaculaire no batali mpe maloba bazozo bata ya kosan sortir ayaki ebele bamitie mpe na place na yo yango mingi batemporize moke te mingi batemporize nazoloba no clair et net yo moko oyebi la Chine no olandaka la Chine kosakana te d'avance yo na internet distraction na yo ezalaki nini kotala Karine Mokonzi e la Chine mpo kuna libandi ya Mike avosimba ngo Dero c'est la boulangère deux baguettes à moto bakisa susu Dero mpo akosola pate de fois jambo banini ozobule yango aria koloba nandimi mpe tokoka koloba nandimi te nazoloba nanga pamba leka yo moko loba nazotante kaka donc nazomeka me nandimi te okoya koloba ata oya koloba moke ndenge oloba na makambo ya Annabel mokoya te surtout bato kote kuna bazongisi na makambo ya Annabel place wana ata bazongisi yango lisusu etouche cerveau bato ebele bazongisi susu 3 fois au voyageur ba-États-Unis ba-Congo na Mike ba-video super papa bamitie na place no na ndenge tu bazokoka te bongo sikoyo mpenza la Chine okanga ti bakotia na place ya nani na place ya nani nayebi te
Nengo zomona cagnotte eza na ralenti boye tozonika ba frein ba chinois baonika ba frein baza choqué na makambo omoni mais bazo calculer soki penza cagnotte na bango kozala utile mpo na yo. Po o basalaka pa la baronne, premièrement, la baronne basalaka te o babengaka cagnotte ya solidarité, rien. Cagnotte ya la baronne yali ya fonction. Donc, il y a quoi investir dans le pays pour mboke kende. Ko futaka bempo, ko respecter makambo ya mboka ya l'État, wana cagnotte ya la baronne egali bon. Travail qui paye. Moussala ya la baronne qui paye. Ndenge monaka ba reine d'Angleterre, ba roi, ya ba Arabie Saoudite. Un jour, bakolobana, mukolo moko te bakolobana ba rwana, pendant osomba ba villa partout, il y a ba milliards. Non. Bazo mérité. Ndenge za la baronne, cagnotte mérité. C'est quoi la Chine, pana yo selonga ba freiner, bazo mona tozo mérité te. Nazolo baboyete po ba tiate barocha. Bazotia déjà. Mais eboke soki ba freiner po zo bango mabete ezali na biso clair bazo mona tozo mérité te. Ata baza na souffrance na yo po na vie na yo ezalaki spectaculaire. 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 Wanande likambo. Ariashu. Pona kosilisa. Ozama pasa. Lipasa naye bota courage. Entimbelo nzozi bana balo ngoi mama. Entimbe nzozi bana balo ngoi mama. Entimbe nzozi bana balo ngoi mama. Entimbe nzozi bana balo ngoi yeah. On comprend, non? Timbenzuzi. Le boko na le boko. Bokene liboso. Makasi courage. Courage. Bobotema mapasa, li pasa noyer. O community na couple. O zongi nengo bimangi na liboma mama na yo. En couple. Na lipasa na yo. Entimbe nzuzi bana ba longwe yaya. Entimbe nzuzi bana ba longwe mama. Bongo te. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV, vraiment,
chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka et boss de boss ya ni ama danger donc ba santa longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama mataka et boss de boss ya ni ama danger donc ba santa longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama mataka et boss de boss ya ni ama danger donc ba santa longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.